église Yezu azonga kaka oyo bozali komona wana ezali bazali na plage te bazali pe na piscine te kasi na église ya Nzambe ba oyo bozomona na ba sous-vêtements wana bazali ba choriste oyo église kitoko to mabe ba choriste ba yembaka na ba sous-vêtements liboso chorale orchestre ba fi ba yembaka na ba sous-vêtements boye pasteur paso kobina epesi pasie bokolanda kaka na émission ya lelo bandeko. Na République démocratique du Congo babandi kosala mapa à base ya farine ya manioko o évolution te epesi kitoko kasi pona nini soki babandi kosala mapa à base ya farine ya manioko papa ezali kaka difficile au moment na Maroc soko okei Maroc lipa eza moins presque ba centime. Qu'est-ce qui se passe dans mboka na biso à suivre kaka na émission ya lelo. Bomoni lipa ya kanga journée oyo awa na royaume ya Maroc vu ba crise oyo esalamaki tokomi osombango na 1 dirham point 20 centimes. Or avant tobanda osombango na 1 dirham zwa sikobwe 10 dirhams marocains ezalaka à peu près équivalent ya 1 dollar américain. 10 dirhams marocains sur otali même na Google au monango 10 dirhams marocains ezalaka na équivalent à 1 dollar américain. Donc il a que 10 dirhams marocains eza lokola 2300 francs congolais pas na bino ndenge toyoki ba dollar na bino mati. Donc c'est-à-dire lipa auto sombango na 220 dirhams et 220 francs congolais. 220 francs congolais. Bozomona ndenge Maroc eza posé. Na ebite so prix ya lipa kanga journée moulayi munene boye pa na bino kone za na combien. Tokoloba tibo kolemba bandeko la tension to lakisa lokoma si bazali koyoka te oyo bozali komona saki ya loso oyo kasi bakomi kaka saki ya loso soki otali yango osimbi loso tango kolamba ekomi nango ba sachet oyo lekamunini oyo esalami bongo na Mozambique pe na Angola bandeko tokeba tokosonga nango kaka na émission ya lelo. Tala exploit petit garçon oyo asali bongo robot kaka ndenge ezalaka na République démocratique du Congo robot pena ate ba pile a inventé robot mwana ya boye toko soutenir yete bandeko tala exploit mwana biso asali Radio Collective ya fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bat ba ko banga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22.
Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyoti kobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote bandeko balandi ya radio lokole bisika nyonso bozwami bozotala biso bozali partout bozali na Boende bozali na United States of America bozali na Brésil na São Paulo bozali na Équateur bozali na Mbandaka bozali na Bundes epai ya Solange Timba la première dame de Bundes Solange Timba Wumbela bozali na Espagne epai ya Ladi Lukelo mbote na bino esika nyonso bozali kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tokutani lisusu na poko bandeko tokutani mpo na tosolola topesa information oyo ezoleka bongo na mboka na biso République démocratique du Congo en particulier mais généralement ba information ya biso bato bayindo to ya biso baafricain ya biso bato balobaka lingala tokomela mingi te bandeko epesi pasi toye tosolola makambo mibale misatu oyo ezoleka bongo na mokili oyo tika to banda na information oyo tomonaki awa après ba crise oyo ki alimentaire ya causé na virus ya corona crise ekotaki tomonaki bongo président ya Union africaine akendaki na Russie kokutana na Poutine konso mpona koplaider makambo ya ba bleu mais tomoni ke na République démocratique du Congo basali exploit balobi kuna bali kosala lipa à base ya farine ya manioko bazwi pena bambala babenga ngoni manioko baniki basali yango bena farine basali lipa pe kitoko kasi pona nini lipa ezali kozala na abondance te na République démocratique du Congo au moment où na Maroc bali ko bundana mais lipa eza presque rien qu'est-ce qui se passe na côté la yo otala comment est-ce que ndekazo expliquer makambi ya lipa ndenge lipa ya li moins cher na Maroc mais na République démocratique du Congo peut to komona to comparer yango tala lipa na Maroc ezali pena presque rien mais ce qu'on pas na biso bali ko sala lipa base farine ya maniok mais lipa ezali kaka trop cher et pesi pasi landa plutôt reportage oyo bandeko na ngai ngandeko na bino Etienne na vivraka na royaume à Maroc loboko na ngai ngoyo na lokoti vidéo te lelo tozali le 27 février 2023 l'autre à lundi nangi to comparer eloko mobo bomoni lipa ya kanga journée oyo awa na royaume à Maroc vu ba crise oyo esalamaki tokomi osombango na 1 dirham point 26 20 centimes or avant tobanda osombango na 1 dirham zwa sikobwe 10 dirhams marocains ezalaka à peu près équivalent à 1 dollar américain 10 dirhams marocains sur otali même na Google au monango 10 dirhams marocains ezalaka na équivalent à 1 dollar américain donc il a que 10 dirhams marocains eza lokola 2300 francs congolais pa na bino ndenge toyoki ba dollar na bino mati. Donc, c'est-à-dire, lipa auto sombango na 220 dirhams et 220 francs congolais. 220 francs congolais. Bozomona ndenge Maroc eza posé. Na ebite so prix ya lipa kanga journée moulayi munene boye pa na bino ko eza na combien. Na tuni pende kona mwasi ivoirien tozana ye awa alobi ke maki œuf ezo coûter 1 dirham et mati awa pe moi muke 1 dirham point 55. Donc le quoi ezalaka 30 na kati ya plateau et là que ça que ils en a 45 dirhams donc eza le quoi ndeko ya 4 dirhams et 4 dollars point 55 moins de 5 dollars plateau ya maki
ngai nazokende kovérifie wana ayebisi nga kaka po ezaka acalculer par rapport na prix ya maki moko nde natuni ye. Me nga mona okende lobi otuna prix ya plateau ya maki keba mpe boye na ndenge ya gros bakoteka yango mpe na $3. Soso tobanda osomba soso na Casablanca, soso moko 10 dirhams. C'était avant comme ça, non, la grande. La poulet avant ici à Casablanca, c'était à 10 dirhams, n'est-ce pas? 10 dirhams, voilà. 10 dirhams, donc soso ezalaka na. Bon, et mati sikoyo, alobi mati pour la crise, donc on vérifie en lobby. Donc, soso ezalaka déjà na 2300 francs congolais, $1 soso mobimba oyo ezotambola. Donc, Maroc, légumes, tomates, et le côté, donc, ce qui est na wenze, bato ba teki, bato bakele la kawana okepa bokuti ba tomates ozui oke olambi. tokoloba yango ti bokoyoka bandeko tozali baafricain sol na biso to baterre ezali fertile moko na moko esika ali ya pe africain komisa message papa pona nini tobanda kolona bilanga ya loso ata biso moko te to loso eutaka ata Ghana à l'époque to tozali bana mike toyali kolamba loso soki babi loso ya Ghana asaki loso moko kitoko ngakuti na ose rappeler tant tozalaki bana mike tobandaki kosala ata bilanga ya loso kote ya bachinois pona nini to continuer ko importer l'état fata ya likambo oyo pona ba africain ta la loso oyo bozali komona papa mama bozo mona yango ka saki ya loso to lagisa kibino comment est-ce que bandeko na biso ba chinois bazwaka ba sachet bazo ko tia bazo transfert yango kote so bonga wa loso e ko makasi e bimbo ya loso meta yo ko lamba yango ezali loso te ezali plastique après bokolo bani ba africain ba ali ko kufa bandeko to se prendre en charge jusqu'à quand tokoloba yango boye bali kosaka na biso to telema africain na sosika ya li telema soki moko na moko ndeko asala isika to na poto azali wapi soko na ndako ya se meka kolona iloko muke to liaka bloko ya fresh tala sika boye loso basombi mesaki ya loso ya 10 kilo baye balambi loso bameka boye ekomi nango plastique bali ko denda chiffon boye ata bino moko boye pena tokosuka boni ete ya bino hein. Soki ezalaki mwana ya mundele nde asali eloko oyo nde batefe nyonso tu ya monde entier lakisi batefe ya minende kasi loko ali mwana africain particulièrement congolais mutali ko kipete tala génie oyo mwana muke oyo a inventé robot wana moni robot azo ko sala ba signe ya robot signe d'indication ala kisaka c'est mitukele kaka oyo kosala boye oyo kosoka boye mwana oyo asali mwana ya kotombola ya kosimba sala ibongo na Lubumbashi wantanshi to tia maboko esika wapi bakondi ya Lubumbashi bali botia mwana maboko esika basali po mwana wake liboso asa ingénieur ya lobby asa bato ba kosimba Congo ya lobby Afrique ya lobby to tia matondo to tia mwana o maboko pona akendeli Balobaka, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bandeko. Ndenge toyebi, institution na institution, représentation, groupement na groupement la kana sun nango. O bozali komona wana, baza ba pasteur homosexuel, tala sil na bango. Na ebite écharpe wana, ezali lokola représentation na bango, drapeau na bango. Bango bandima na bango ki homosexualité. Kasi to kamwe to benga yango coïncidence to nini to na Congo tala ba pasteur msusu congolais bazali pe côté écharpe wana est-ce que ezali kaka pona esthétique to ndenge nini po komona ba pasteur oyo bali awa balati veste mais a jouer écharpe wana atie elakisi nini po soki to tangi na ba buku msusu secret to komona ke écharpe oyo ezali représentation ya ba homosexualité ba mona yango e banda bongo na Israël ezali nini to ndima kaka ezali makambo ya Israël to ezali représentation mususu ezali coïncidence to nini tala awa ba pasteur o homosexuel bazana yango balati yango o pasteur aza ye moko alati pena veste très bien azu yango abakisi elakisi nini bososola ete ya bino o to lobaki te Banda bakati kuwele tangani na sanse Yende moise nanga Bisto kwenende Ngana botomo